Matondo na bino bonso bande ko balandi émission Bayindo Bola Muka mboto mabino mbote na bino yonso bande ko bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino yonso bande ko bokolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Bayindo Bola Muka to meseni koloba ekoya ko mabota mabino benantina se yoko kuluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo utamwa ntango to meseni koloba moindo ze kotambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alali na fulu yango moindo alei bisuka ya dendon soko baloposo mosusu bakolata tala bakotindela yo na tombola bwaka lelo moindo akei tena kolata basuvatima ya tombola moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele iyetonda nkita talantina nesonyanzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola bayei na eleko yepo ya kokoba bongo misala ya 1921 tokolikia mwantango bozaki kokomela biso mponini nesonyanzila fumukusu baleki lisusu te na elobeli bongo ya Bayindo Bola Muka yango torobaki tokobeta lisusu ekuke ya nesonyanzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola po ya kopesa pole na situation politique na situation religieuse mponini te na situation scientifique bomo mesano bako simbaka biteni yonso oyo eze ko nyokola bongo Bayindo bososoli soko na fandi na oyo sika nani nde bazalaka bongo ba biangani na ngai nesonganzila mbote boni bino santé mbote mingi ndeko ndombele longo na bandeko balandi baso pe na moninga bozali na ye longo pona matali bokolongo no banzoto malamu na kati etumba matondo bandeko balandi wana cri de guerre to ebiki zanga kibino mwa ntango lelo liboso ya betando na bino nesonganzila tokuzwa soko mwa ngonga moko to ngonga mibale ya masolo kasi nazenga moko te lokwa lelo motambusi ya masolo na biso nazena ndeko mopanzisango ndeko nzola meso menga na bango nde tokotambola na mwa ngonga epesameli biso na mokolo mwa lelo ndeko nzola meso mbote boni bino mbote santé ezali malamu na kombo na ngolo ya balongo tozalaka toujours na kolakisa mosala oyo tokosala kati na kati ya Afrika matondo mingi mfumu kusu toyei lelo kobeta ekuke makambo mike mitondi mboka makambo maze kotambola te situation politique bino moto bo protégeaka soko 4e président bino bato bokolobaka bolamu ya gouvernement ya lelo toyebi te tokomi wapi dollar de 94 lelo 160 toyebi te seni mpe na bakaprice élection mpe eze te kotumola be mitema ya peuple congolais toyebi te lokwa tozwi bino lelo tolingi tomeka kozwa poli tokotunaka bino mituna ye lokola politicien te kasi lokola moko ya bayeba komonaka makambo lolenge moko te na bato yonso matondo bokumbuki esika moko senko mpe alobi peuple a mis en charge église au milieu du village kasi sika lobi ayoki pe pasi ya peuple congolais matondo mingi tokoliki ete tovandaki pamba te peuple congolais oyo mboka na ye balobi ezali gâchette ya Afrique ya France fanon soki Congo ebongi Afrika ebongi soki Congo ekobonga te Afrika ekobonga te tokoliki ya distraction ezali maladi mabe
mpona moto mpe inconscience ezali liwa ya somo mpona moto. Yango wana liwa penza oyo bakundaka moto akufi bake kokunda ye. Tokolikia lokola mokeli ya bikelema abongisaka ete moto akobotama mpe akowa. Eleki na yango mbala mosusu mwa malamu koleka liwa ya boyinga ignorance, parce que ignorance eza liwa moko ozotambola ozolia ozomela me omiyebi te oza motu te. Bomoni makambo ebele oyo ezoleka na mboka na biso Congo ebongaki te totalela yango nanu na angle ya Congo kotala Congo, kasi ebongaki totala na molongo nini yango ezali. Pona nini Congo esengeli ezalela na makambo yaza na yango kolandela nde molongo. Pamba te ebele ya baimboka na bapoliticien lokola classe intellectuelle peuple azomona lobi dollar emati paseleki président Kabila élection mais bongaki bayoka libanda nanu elobi nini. Tango mindele bazoloba pona Congo ebongaki siko peuple congolais amituna mundele alobi pona Congo alobi pona nini. Mundele alobi pona Congo pasi ya peuple congolais, pasi ya peuple africain ezo swa mindele yango balingi balukela biso bolamu to eza na likambo moko songolo oyo mindele na tour na bango baza ko se retrouver te nde balingi sikoyo pona b'intérêt na bango. Omoni Afrique oyoyo eza pasi mingi na bandeko na ngai ba indo kasi esengo pona ebele basi balamuki basengeli tozonga na masolo mokili ezotambola ndenge biso ba africain peuple africain touti to loba te tango mindele ba envahir biso to continue esclavagisme mindele bateki biso tango mindele batekaki biso ezalaki na intérêt nini bateki biso tokende na Amérique po tokende kosalela bango misala kuna na Amérique tosala kaka bilanga te tokumbi développement technique to technologique oyo esali émancipation ya peuple européen. Sima na yango mindele tango bandeko ya Amérique basengi indépendance bakabwani na bango baye kokela susu le même colonie donc ndenge basalaki na Amérique baye kosala na Afrique mais siko bazwi mayele ni na Afrique olie batia ba misala ngo awa batie misala epai na bango awa nde toloba esika ya kozwela ba matière première barai ya train nyonso bomoni ezali mpona ememaka baproduit ba matière première ekendeke nango na poto me bazwi baye basalaka misala wana baye bayebi makambo wana bakena bango na poto. Eza na bamituna ebele bato mingi baza komituna te na opesa bino ndakisa moko kaka ya moke soki koko basalaka na yango sukali. Coco ezali plante tropicale donc ebotaka na poto te ekobotama na Afrique to na Amérique latine. Siko mindele bautaki na Europe bamisalela nanu sukali te bango bamindele ndenge nini bayebelaki te koko ezali nzete basalaka na yango sukali soki ezali te ke bakutaki esclave donc toloba peuple africain oyo bango bakomisaki esclave alonaka koko pe asalaka yango sukali. Omoni ba matière première nyonso bazozwa bazokumba na basali ya biloko wana bazokende na bango nde lelo esali émancipation ya peuple européen à travers l'industrialisation. Soko ke na histoire ya invention okomona que majorité ya invention nyonso
nyonso na lobi majorité ezali bainvention oyo esalemi juste l'air bazwi peuple africain l'esclavagisme et la plupart ya bainvention eza ya bayindo sikoyo mundele akomi ndenge akomi oyebi ke mokolo esclave asengaka liberté na ye patron na ye asepelaka te même travailleur oyo asalaka malamu mokolo akolobaki patron nga nalingi na démissionné to nalingi nalonga mosala patron ayebi sikoke mosala na ye ekufi donc patron akosilika soit akoboma mpe na travailleur yango nde bomoni mindele balinga indépendance te wana fo botiango na motu mindele balinga indépendance te sikoyo lokola mindele balingaki te tozwa baindépendance yango bomoni baindépendance ya Afrique eza piégé na ndenge nini tokobandela bino nanu liboso na intangibilité ya bafrontière hérité na colonisation aussi longtemps bogarde bafrontière wana intact boye bango malamu ete bogarde intact conférence ya Berlin oyo bango bakabolelaki mabele alors tant bogarde yango ndenge wana elingi koloba Belgique mabele na ye eza Congo Portugal mabele na ye eza Angola France mabele na ye ezali eteni nyonso ezalaki Afrique équatoriale française donc zone française ainsi de suite bato na bato baza na mabele na bango bobo alors précisément en Afrique centrale États-Unis d'Amérique lokola ezali bosangani ya ba européen na ba convention na bango États-Unis akozala na liberté ya kokota na kati na Afrique ye atikali kozwa colonie te parce que ye bakolonie na ye yango wana aza nango kuna na Amérique mais ye akokota te mais aza na pardon akokolonize te mais akozwa nini akokota mpona koexploite bamatière première ok sikoyo eloko oyo ezoleka na Congo ezali évolution ya monde pe évolution ya peuple noir auti na esclavagisme azokende vers la liberté azokende koluka bonsomi na ye po akoma libre yango nasengaki indépendance na ye nzoka peuple moko te akoki kozala libre soki mabele eza ya ye te même na lopango oyo ozali locataire oza limité ozomona memba mosu oza na liberté ya mouvement obimaka na yo okotaka na lopango lere nyonso olingi mozali soumis na mibeko ya kolo lopango donc liberté eza limité aussi longtemps oza locataire donc soki oza epa na yo te yeba kaka te oza na liberté te alors Afrique eza libre te aussi longtemps evandi na kati ya conférence de Berlin non ekomi libre te mais kolandela évolution ya nature mayema asalaki ete mutu mwindu akoma esclave yango mpe ezosalaka mutu mwindu akende kokoma libre siko mundele ayebi ke un jour mutu mwindu akokoma libre alors faut qu'empêcher faut koboya yango na bokoremarke ke majorité ya bayebanso batelema mpona baloba mpo baluka liberté wana baboma bango to baluka koetufe bango donc mundele likambo toza nango ezali likambo ya indépendance et mundele aboyi Afrique ezala indépendant il faut dépendre na ye parce que yango mutu ezosala force na ye yango mutu ezosala oyo ye azali nzoka kolandela siko mokili nesika tokomi ye moko Europe azalaki na temps na ye oyo ye adirige monde sikoyo pouvoir wana période na ye eke na kosila na baye batanga Bible parce que mutu mwindu aza kole na Bible ya maître na ye mundele tango mundele azalaki kolobela likambo ya fin du monde na 2012 mutu mwindu azalaki kokanisa fin du monde ya mokili ekokufa nzoka mindele bazoloba te no bakomi na période ya apocalypse donc lokola bakomi na période ya apocalypse bakomi na fin ya reine na bango mais sikoyo bayebi te
Tango reine na bango kosila sort na bango kozala ndenge nini pe bakozala ndenge nini. Alors pona yango pour reine sila te, il faut basala makasi ba se maintenir, d'où Afrique ekoki kolamuka te. Afrique ekoki kolamuka te, il faut ezala kaka bongo bango bazala na même mise na kati na Afrique wana. Nde makambo etumba oyoyo ezobundisa malelo. C'est ainsi mindele depuis que Afrique lukaka kosenga indépendance, bango lokola baboyaka indépendance wana, mais lokola peuple atombokaki pe makila esopanaki pona kosenga ba indépendance, mundela chaki système ete ça va to gérer Afrique yango na batu na biso. Yango na bokomona presque ba dirigeant na Afrique batiaka bango na ba mindele et ba mindele batu bazali ba maître. Soko zoko kisa posa na bango, donc oza travailleur na bango, ozoko kisa posa na bango ba maintenir yo na musala. Soko zoko kisa te olingo luka bolamu ya africain to olingo luka liberté, bakolongola yo na musala, to pe bakoluka ko bomba yo soki kiteti eleki. Voilà. Et loko sikoyo. Po sikoyo bato ba sosola te ke ezalaka likambo ya indépendance, nde sika siko batiaka distraction ba créer opposition na majorité. Entre-temps, batie makambo ya bakwiti ya bamasanga na kati na terrain, jeunesse batindiki bango plus na distraction, désordre politique, eza kosala ete africain asosola te ke passe ezowuta libanda, parce que bango lero wana baza na posa soit balongola mutu aza na pouvoir, alors ba distraire population, ba utiliser sikoyo ele ya opposition pona egangaka ete tozoni okwama longwa peuple azoni okwama longwa benzoka ata olongwe peuple ako continuer konyo koma pamba te boza libre te likambo ezali ya indépendance soki toluki Bota Lumumba kufi pona ni pona indépendance Thomas Sankara kufi pona ni pona indépendance Samora Machel pona indépendance tozongi sima musika tozwa baya vitankanga baya Kimpavita Fumukimbangu na prison batunyo sona bakufi pona indépendance et beaucoup mona été mundele tangwa yaki na église catholique après église protestante basali ba école na bango ba école ezali pona informer ba ko servir bango. Voilà maladi munene oyo Afrique azali na yango mais na lelo siko situation ezali na ko retracer mo muke Congo bongo na loba likambo tozana lelo à travers le monde à chaque fois parce que mindele bayebi ndenge nini to ko évoluer 430 ans nyongo sili Fumukimbangu aye il faut étouffer message en Fumukimbangu. Alors bakoti na programme wana ya ko étouffer message en Fumukimbangu bakangi Fumukimbangu mais ba utiliser représailles ya somo. Il faut banga kolana Fumukimbangu bako lobela comment Fumukimbangu te. Alors tant basali pression wana ba injecter to pe ba infiltrer Kingunza nde ba misaki batu moko ba die donné ba makambo eza ebele ba die donné wana bo monaki ba die donné tango baye ba die donné d'abord dango kombo kaka yango moko ya die donné eza na français ba die donné bazalaki ba ngunza te me ba infiltrer Kingunza pona ko détruire Kingunza parce que batu ebele ba éviter ba die donné bazalaki ko bendisa batu mai mais bazalaki na système ni ba die donné soki baye bazokanga bandoki bazotia mungwa na kati ya mai mais mungwa wana ye na ngwa ye na sel anglais mungwa na sel anglais na bokale moko me bakabodi ngambo eza na mungwa ngambo eza na sel anglais. Alors lera ko banda ko tia azui mai na kopo pona bandomelisa batu yesa pointaki mutu na ye sikwa kozwa mungwa azotia na bato mususu soki ekomi na tour ya muto ya pointaki ke yenda kozwa mana kindoki ale ya azui siko côté sel anglais ali acheli yo siko leri yo komela siko batu nyonso bameli mungwa bameli mai ya mungwa libumweleki te siko yo libumweleki donc na yo moko na ozala ndoki te vertige côté liyo parce que batu nyonso bameli mai mabumweleki te ndenge nini yo libumweleki yo en tout cas ba die donné baza ba danger bazomelisa kaka batu ba mai mais bazokanga bandoki mission siko ba die donné ezalaki nini ko récupérer bazalaki na kati na ba famille bazalaki na ba bokasi to tokolo ba pouvoir ya famille ya référence bisika ya kosengela
badie donné bazwaka babiloko wana nyonso soki bozwaki même so bozwi discours ya roi Léopold bokomona ke lero badie donné bazozwa biloko wana mosusu bazotumba me misusu bazokende nango epai ya bamindele ozomona lelo bazokontinue kozwa yango bantikere mosala nini bazosala kaka oyo wana donc mouvement die donné infiltré mais bato bayebi te ke mouvement die donné ezalaki mouvement ya infiltration mpona kodétruire kingunza bazokumisa mai ya badie donné mai ya badie donné mais mai ya badie donné ezalaki piégé ndenge lelo même bambikudi baza piégé na makambo bagroupe de prière bazosala ono namoni vision nasali boye non eza mpona akoya kokusa même bamouvement ya kotelemisa bakoka ezalaki te bato baye na ntango bamoni message ya mfumuki mango ezoya makasi kala te éveil ya conscience ekoya na Afrique à travers politique à recours à l'authenticité na 69 Osborne na bimi aye na pont Kasavubu wana o aye kotelemisa bakoka aye kolobisa bababa nde boti ba mouvement pentecôtiste oyo plus tard ekobota ba réveil charismatique ainsi de suite mais bolukana na bakartier na bino koka moko atelemaka Osborne na telemisaka atikali kozala te même boite oyo ya bonga aza te basenga na yebi bandeko ebele tozalaki na bango bazalaki bakoka mpe baboite bakenda na campagne ya Osborne bazonga kaka ndenge bakendela donc eza baje basalaka bazwa baacrobate wana boye baye na ye abimi lokola ye nde aza paralytique abwaki banini voilà donc baventure wana nyonso eli mpona koinfiltre kodétruire eteni ya mayeboza nango alors mindele bayebi évolution badétruire 60 ntango toaccédé na baindépendance bokomona la majorité ya bapère de l'indépendance baza écarté na bapouvoir nde baye kotia sikoyo bamilitaire ntango bozoyoka ke bapouvoir dictatorial na kati na Afrique etikala kozala te aucun dictateur na kati na Afrique na bamilitaire nyonso bazalaki parce que soki botali majorité ya bamboka ekomaki na bapériode ya baparti unique mpe majorité ezali bamilitaire na bamilitaire soki bazoboma babomi mpo bavandisa bokonzi wana parce que Occident azalaki na nini na ye ya kocontrôle mabele eza mpona koboma bato esprit ya indépendance oyo bato bazalaki nango ya korevendike babandi kobanga sikoyo baye baza na babokonzi alors na lero wana baye baza na babokonzi bango bamindele bazwi groupe moko bavandi na yango kuna ya baopposant bavandeli sikoyo na niveau ya poto bango wana sikoyo bazalaki na ezaleli ya kofinga badictateur soit disant oyo baza na bapouvoir bongo bamindele balabaka babi omoni baoyo twazali bazolingo te ale babanda koformate mwa bacoup d'état bangi balongola yo ale bakangi batona babomi bango basali bamosusu ti basosala baje wana bato bazobanga badictateur wana nzoka badictateur bazali mpo batika mabele mindele bakontrole yango ebokotala parmi bato nyonso oyo babengaki bango badictateur bokomona ke batikaki mabele na bango epai ya bamindele bazokontrole bomengo na bango aucun dictateur a revendiqué vraiment indépendance to alobaki no tolingi tozala libre mais oyo nyonso alingaki ke atambola l'encontre ya makanisi na bango nde babisika bomonaki bacoup d'état na bacoup d'état babiloko oyo wana mais na évolution oyo tozali koévolue bosimba sikoyo eloko boyeke lokola église catholique ye moto aza na baekole ya ebele majorité ya élite intellectuelle ebimeli na église catholique donc catholique aza na nombre ebele ya bandimi et na ntango sikoyo bamonaki ke bamouvement ya éveil ya conscience eye na Afrique mouvement nationaliste à travers mpe bapolitique à recours à l'authenticité nde bacréer mouvement mosusu ebima na kati kaka mpe ya catholique na baprotestant oyo bozobenga lelo baéglise de réveil ezali mpo egarde toujours chrétienté mpo bazala na nombre ebele ya bato alors sikoyo na ntango tokomi na baane 90 na baane 90 parce que tozonga na période moke ya guerre froide ezalaki
mindele ya Europe na URSS. Mindele balingaki batikala ba maître ya monde. Or concurrent na bango ezalaki URSS. Siko balingaki te URSS akota na kati na Afrique. Oya ko oser kokotisa URSS na kati na Afrique. Oza éliminer. Nde ba yekomona siko que voilà. Et puis ba pouvoir nyonso ndenge vandaki wana majorité ya bakonzi wana bazalaki presque ba catholique. Ceux qui balingi balongola yo, église muteko sala campagne de déstabilisation na yo. Ceux qui peut balingi ba maintenir yo, église muteko vandisa yo. Donc, église evandisa ki colonisation, evandisa ki esclavagisme, yango pe zo continuer ko vandisa néocolonialisme. Alors, tango sikoto comme na bané 90 Afrique normalement na bané 90 kolandela batango o tozana ngo ya convention parce que biso na mindele bobosa na te que tozande na convention ya biso na mindele sukaki na 1921 430 ans. Ce qui ajoute y a traversé ya désert na bango 40 ans et que biso vers bané 61. C'est ainsi bazala qui averti que vers les années 60 il faut Afrique ezala libre. 1921 na ko rappeler bino te boyebi bino nyoso ko ya mfumuki mbangu sauveur mobiki ici ya biso baye. Alors sikoyo église rôle na ye azali na ngotina lelo ya ko servir occident. Tango nyoso occident za na posa sala likambo na ye ndaza ko se servir na église. Alors to komi na bané 90 perestroïka ye mur de Berlin kweyi nini Allemagne sangani URSS kufi comme Russie atikali ye moko ba démembré ye mindele ba moni bo guerre froide sili. Siko loko la guerre froide sili. Bolanda malam. Loko la guerre froide sili elingi kolobake baye wana bavandi na Afrique. Loko la basi ba maintenir peuple na bango na somo na kobanga. Na mouvement nationalisme oyo ezoya batu wana bakovandisa nationalisme et puis bakokumba ba indépendance siko na Afrique ekokoma indépendant à travers batona parce que peuple déjà asi akoma na somo ya kobanga bango du photo longola bango siko somo ndemoni mundela yena esprit ya démocratie alobi bo démocratiser alobi cha ba parti ebele et soki bo tali ba ebanso babimaki o bazalaki ndaki sana mikili ya poto bazalaki ba opposant l'air baye ne loko moko teke to lingi to se libérer na indépendance o to zwa mais baye babi to se libérer na ba dictateur to se libérer na maboko ya ba dictateur. Est-ce que ba revendication ya ba indépendance nazo ndaki sa lokola Congo soki asengaka indépendance na ye atelemela kango le 4 janvier 59 to sengaka indépendance epai ya Kasavubu epai ya Mbuta Lumumba epai ya Chombe epai ya Bayindo ou bien to sengaki tozo indépendance na maboko ya Babelge to kabona biso na bango. Alors soki siko néocolonialisme et continue ki pona ko kamba biso soit à travers Kasavubu soit à travers Mobutu mais soki toko se libérer non na maboko ya ba Mobutu non na maboko ya ba Ngwabi toko se libérer na maboko ba Mindele. Est-ce que tosi to komi libre na maboko ba Mindele? Non. Ce qui nous est Kabila le bail que na kozala deuxième Lumumba linkolobani parce que souci ya Mbuta Lumumba ezala ki tozala effectivement libre. Alors Mouzé tanga ya lui te faut tozala libre envers banan envers Mindele. Ozomona sikoyo azawapi Kadhafi botala ba documentaire pardon ya nani ya Thomas Sankara alobi fa Afrique ezala libre azawapi. Donc batu baso komi kosa lelo na distraction ba cheli bango ke to lingi to se libérer na maboko ya ba Rwandais. Non, ba Rwandais ba coloniser bisote. Ba Rwandais même na lelo baza ko coloniser bisote. Tozolo ba français, tozolo ba kina Rwanda te wana eza distraction, bolingo distraire peuple congolais. Mais oui. Parce que mabele ya Congo batu bazo gérer ngo eza Mindele. Siko toko se libérer na maboko ba Rwandais ndenge ni.
po mutu akangine yote ye Rwanda na Burundi biso na ye na Congo mais toza ba colonie ya Congo belge Rwanda pa senga ki indépendance na ye Burundi pa senga ki indépendance na ye Angola pa senga ki indépendance na maboko ba portugais siko ndenge nini na Angola ba mene guerre ba lobi to lingi to se libérer par exemple na maboko ya Dos Santos. Est-ce que Dos Santos a colonisé Angola? Même ceux qui bolobi aza mutu ya Sao Tomé principe mais a colonisé Angola te aza africain na kati na Afrique. Ozomona, il faut boye ba que to lingi to se décoloniser na maboko ya banani. C'est ça ici ka problème ndez aleli. Et si ka pe bat bazo sosola mfumu kusute na bitumba zali na yango wana. Parce que etumba oyoyo eza na kati ya mboka na biso ezali problème ya indépendance spirituelle et politique et économique. Le peuple souffre parce que l'économie est dans maboko na yete. Le peuple souffre parce que politique yete mutazo gérer yango et le peuple souffre parce que azali na kati ya spiritualité étrangère. Et ce qui est l'autre lobby tozo lukabolamu ya peuple. Ce qui tozo lukabolamu ya peuple lelo na kolikia Afrique, il faut que batokomi na période ni. Alors période tokomi pona sunga bino naza mwa mulai naza bisika na bino ya élection bolobaki na senko na koya mena sunga na Afrique esika tokomi. Na monde ndenge ezotambola mindele bakomi na apocalypse. Pape oyo auti kolekwa Benoît XVI azali pape ya suka pe ya apocalypse. Et natango siko pape wana leki a démissionné. François ye aza kantien. François aza kantien. Aza kaka pape François. Batangi nombre na yete. Parce que batu bazotanga basigne te to koti phase mususu pona bamindele. Pouvoir dirigeant ezolongwa na Europe ezokende na Asie. Pouvoir économique ezokende na Asie. Europe ezokende na effondrement. Europe ezokende na kosila. Sikoyo monde na ba période nyonso to traverser to tambola ki na code ya domination parce que to bungi saka code ya complémentarité. Logique normale toza nango lelo siko na place to komi parce que ba asiatique bientôt bazui leadership ya monde. Or ceux qui ba asiatique bazui leadership ya monde bakozwango kaka bongo te. Ekolekela ndenka bomona ka basoso soki bakutani bango mibale soso mibali fo babunda kaka. Pour Occident azwa leadership ya monde les deux guerres mondiales 14 18 40 45 nde komisa ki bango ba leader mais 40 45 et prépara ki nde Asie sikoyo so botali ba Mao Tse-tung ba Kim Il Sung ba Indira Gandhi baza bato babotami sikoyo après juste ba guerre 40 45 guerre moko mususu ezoya entre Orient sikoyo na Occident. Sikoyo guerre wana ezoya po et détruire sikoyo Occident. Asie azwa leadership. Asie tango akozwa leadership il faut azwa Afrique. Misu na bango nyonso sikoyo bakomi kowela Afrique. Donc guerre froide ya URSS ekufi, guerre froide ya Russie sikoyo ya Chine na États-Unis na Europe. Yango tozo bunda siko na minute. Zoko continue guerre froide zo continue. Sikoyo ici ya ba européen. Po ba européen. Ba résister. Pe bazala. Il faut bandima. Bandima ke tondimi mokile tambola na complémentarité et non la domination. Siko ceux qui bandimi yango balongwa na ironie bauti kosala na 2007. Il faut bandima basenga pardon officiel et pas africain
na mabe basalaki baafricain. Siko so basengi pardon, baafricain balimbisi bango, bango bakoti na indemnisation, il faut ba indemniser baafricain, na mabe nyonso basalaki baafricain. Et soki basali yango, ndeko kumba lobiko na bango, le contraire kozala catastrophique. Donc ce qui Europe a lobiko ngana ko maintenir kaka na nyoko la ba africain. Omoni Europe a zo baté kasi akomi mukolo. Du point de vue ya loi obandaki obotamaki Europe ezaki na force na ye azwaki étape ya formation, industrialisation, tia iko comme grande puissance. Et lelo industrie européenne ezokende na chute, industrie asiatique ndezo matasiko. Donc tango Asie azokende ko détruire, donc azokende pardon ko mata industrie asiatique européenne ezokende ko kufa, donc force pe ya Europe ezokende ko sila. Nzoka soki Europe asali erreur wana aboyi ko senga Afrique pardon, aboyi ko indemniser Afrique, boye baka bien que nyongo soki ofuti yango ti etikalaka. Mais d'une manière siko ou d'une autre okofuta yango. Omoni siko wana eza loi nature. Donc mindele bakosama na baminduki o bazana yango te. Nde na raison wana biso na religion africaine na période tozali le quoi toi 2017 tozoke na 2021 to komeli même pape to komeli ba dirigeants européens pour na ko expliquer bango mais toza ko expliquer bino. Donc ce que tu as ko expliquer bino yango, il faut ba africain bo se préparer na ko yamba pardon ya ba occidentaux na ba contentieux pe ba voie d'indemnisation. Wana Europe pas qu'on a la protéger to cohabiter. Alors ce qui va saler li bongo et kokumba loi complémentarité mokile kokende na la paix mondiale qui n'y a siko kokota na mokile. Bisona bango to collaborer. Mais ce qui bango ba moni que non, ce qui te perdre esclave oyoyo. Biso toko zala lisusu ba maître te na balinga te ki maître wana ezosi la bango ba asiatique batu bazozo. Mais pour ça la siko que mikakatano ya disparition eye la bango te voie de négociation. Yango no moni même qui Jean-Marie Vanet palobaki na biso ba yindo que les jours où vous allez vous organiser. Alors ceux qui batu balobaka mais on a nini fumuku sa lobelaka mingi opposition. Ingeta na lobelaka opposition parce que opposition azako sala effort te ya ko créer bomoko. Parce que mindele bazo préférer tous à la diviser pour bango ba continuer ko sala biso mabe. Nde omoni siko toza ko s'attaquer siko na Senko. To s'attaquer na Senko pona ni. Senko a sali peuple congolais mabe moko. Même ceux qui lelo ba yebi angote mais attendez le plus tard. Yepe Senko face à la réparation mabe a uti ko sala peuple congolais na période do. Mabe a sala ki peuple congolais na 1990. Peuple congolais a sali conférence nationale. Ils allaient qui partout presque en Afrique. Conférence nationale souveraine pour la réconciliation du peuple congolais. Le peuple va se réconcilier. Mais muta modéra ka yango évêque catholique. Comment kokaki ko parvenir ko modérer parce que azalaki na appui na opposition. Ma benyoso oyo opposition zayi ko sala ezaki agréé et siko opposition e fingaka e salaka nyonso yazaki na penchant ya opposition lero wana bazokumisa mbuta mutu Tshisekedi ceci comme azobunda pour la libération ya Congo mais non azobunda pour la détruire Mobutu et non pour la libération ya Congo anokini fabo luka et sika moko te bokomona ke mbuta mutu Tshisekedi a dénoncé mabe mindele bazayi ko sala. Mais mindele batu ba gera conférence nationale souveraine partout en Afrique ba évêque batu baleka et bokomona bien que et si comme mon côté surtout biso na Congo les deux commissions hypersensibles bien mal acquis assassinat et l'écarté parce que église yemo kazaki impliqué na kati parce que l'impérialiste bazaki impliqué na kati ngaya nazoloba bosembo mutu na mutu conscience na yo esala parce que na minute yo voix ya lobiko
pour la futur ya ba occidentaux pe futur ya même ya église eza na kati ya makambo nyonso na zoloba ozomona parce que ba guerre eza na ba forme ebele ata soki bolobi qui veut la paix prépare la guerre elingi koloba kaka te ke guerre faut tobetana nano mandoki même kosimilie eza guerre mobimba parce que il faut olata naloba nini motema ya komikitisaka te nasalaki mabe na ye lelo mpona nasenga bolimbisi na bamabe nasalaki soki groupe moko ya baoccidentaux bayaki awa na 2007 mpona kosenga biso pardon na mabe basalaki pourquoi pas badirigeant européen basala yango bavanda na badirigeant africain ke tokolabore ekozala nango eloko ya soni te mais eloko ya malamu mpona bafutur ya baeuropéen parce que bafutur ya baeuropéen ekozala banani le mosusu sur le plan spirituel bozoyeba te omoni milimo nyonso oyo bamindele babomaka baniokolaki bakoya korenetre milimo mpe ya mindele oyo ebomaki ekoya korenetre tokokutana lisusu biso na bango nde yango ekosala na lere wana soki mindele basengi bapardon te bato wana oyo bango bakokutana na bango lokola bakolimbisa bango te ekobota vengeance. Or soki Europe asi akomi faiblement donc faible militairement akozala na problème po abunda na bato wana biso ekomelaki biso na période concordante tozalaki ba grande puissance biso Afrique soko tangi histoire bakoyebi soki Afrique antique ezalaki makasi botanga même na Bible bokomona Afrique pharaonique ezalaki makasi mais lelo toza wapi parce que biso pe to utilisaki ba voie wana ya domination yango lelo esali boye mais boye ba kezali monde alors bande kona biso ya Senko lelo basali peuple congolais mabeni na Union africaine na nini na réunion oyo ezalaki na Union africaine basemetaki d'accord bango lere babimaki ezalaki mpo bakende kozwa bandeko batikalaki libanda mpo baya kokota e soki bakotaki bayokanaki eza likambo ya biso bakongolais injonction libanda tokondima yango te basunga biso po tobima na mikakatano oyo le contraire tosala makasi mpona tobima donc tokokisa indépendance na biso oyo eza na kati ya hymne national serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours na opposition na pouvoir bayembaka yango est-ce que oyo tozovivre lelo ezali serment wana est-ce que postérité na biso toya baye bauti koleka soki tozwi baye bauti koleka wana bauti kokende ezala bamobutu ezala bambuta kasavubu ezala babolikango ti tozwi bambuta mutu Tshisekedi est-ce que batikeli biso liberté ou bien batiki biso na maboko ya bacolonisateur ya b'impérialiste alors siko hymne wana ekozwa valeur mokolo nini makila ya 4 janvier ekozwa valeur mokolo nini le 30 juin ekozwa valeur mokolo nini voilà bandeko bapanzi sango sikoyo Senko olia kumba bato bakende koyokana ye abimi a renforcer opposition donc a renforcer division entre bakongolais omoni sikoyo et lelo tango Senko azolobake non le pays va mal peuple à se prendre en charge mais ce que le pays va mal conscience na bango esala le pays va mal à partir ya wapi zwaka kalikambo yo lobi ya dollar na 94 lelo 160 sikonga la tuni motuna Kabila mutachiango na 160 bwip sanga ke président Kabila mutachia na 160 ou bien gouvernement mutachia na 160 ou bien banque centrale zela nazoya pour en expliquer bino à chaque fois balingi ba détruire bino il faut créer crise wana parce que monnaie na bino est dépendaka na monnaie na bango il faut basala la dévaluation bozo kanisa lelo ebele bakanisa que dévaluation salimeka na période de Mobutu non même na période ya Kasavubu réforme monétaire et salimaki ponami franc congolais ya franc congolais belge oye moko mundela tikaki awa na 63 ba dévaluer yango par rapport ya franc belge
ba dévaluer yango biloko comme cher makasi oyo nyonso azali congolais conscient ko yebisa bino ke tango Tshombe azokota na 64 akomi premier ministre na même crise ndenge ezalelo yango na basalaki na 64 l'air baké conférence à Loloabu nde kokota sikoyo aba mate ba rébellion batie Tshombe l'air batie Tshombe l'air aya ekokuta liputa l'air wana wax ezalaki na combien wax ekomaki na 800 francs Tshombe ki akitisi abundi po akitisa na 500 francs nde sima baye kosala réforme monétaire osiko ntango basali réforme monétaire biloko eza kaka talo bacréer susu crise politique entre Tshombe na Kasavubu alongoli Tshombe azwi nani Kimba na nini na Konako parti ya Tshombe aye kotia ye na pouvoir ale bendi mindondo ba politicien ça ne va pas allez nde komaki siko bon Mobutu aye kosala deuxième coup d'état ndenga salaki ya liboso tango désordre ezalaki entre premier ministre na premier ministre Mbuta Lumumba na président Kasavubu asalaki coup d'état eye tour ya ye Mobutu bomoni nini premier ministre kaka toujours entre ye na Mbuta Mutu Tshisekedi premier ministre ezoyokana te désordre ye makasi bazwi babirindwa babimeli na UDPS na parti ya nani ya Mbuta Mutu Tshisekedi ozomona bamulumba lukoshi babimelaki na opposition alesuka nango coup d'état bomoni yango sikoyo alors soki lelo esalemi lelo mais ça ko se répéter et bokomona ke tango désordre on ezalaki entretenu toujours na ba membre ya église catholique Senko na kati na période ya évêque Musengo l'air wana azaki évêque lelo cardinal Musengo osomona eloko wana lelo se répéter Senko ti azoloba les mêmes déclarations ezalaki na période wana alors d'évaluation ya monnaie na période ya Mobutu tokomaki ti na 5 millions Donabeje ezalaki likasa 5 millions osomona e banani ba dévaluer ki monnaie wana ezali Fonds monétaire international na Banque mondiale. Donc économie na biso d'abord majorité ya ba économiste ba investisseur otozo benga baza ba étranger économie evandi na maboko na bango toza na bato mbongo wata économie evandi na maboko na bango et lelo bango bato bakolongola dollar et soki boche oyo bango balingi allez bati mais basopi mo muke dollar wana donc ce qui veut dire le pays va mal il faut bande qu'on a biso ya Senko ba dénoncer système ya ba opérateur économique étranger oyoyo précisément ya ba mindele oyo balingi ke dollar ekota te penza na kati ya mboka ba créer rareté wana ya dollar pour créer inflation. Église catholique en toute sincérité peuple azonio comme parce que le pays va mal. Senko alobela sikoyo n'enseignement catholique akitisa Minerva parce que l'école catholique est plus cher na kati ya mboka. Si le pays va mal parce que l'économie est peuple azana mbongo te basunga kae Caritas eza pona ko sunga bato bazonio comme et ça la école ko bana batanga gratuitement T. Donc si quand Senko dans le peuple se prendre en charge, à se prendre en charge comment peuple a ebosa la bilangate parce que quand se prendre en charge lingo lo baké na lingi na se libérer mais peuple siko économie vandi na maboka mundele politique ezo vandi na maboka mundele siko ko se libérer contre qui ako se libérer contre qui pour mutakangi eza kabila te mais mutakangi eza mundele siko bazo biso se libérer obalbi na yo siko bazo la kesayo eza lokola ndoki azo loko mutu mususu siko bazo kosela mutu mususu bazo loba okende ko se libérer na mutu wana non na kati ya prison kolongo la capita général na lobakango chaque fois na banda kala kolongo la capita général et ko changer jamais situation ya ba prisonnier jamais na ko changer te parce que pona ngai komba na ngai
On a quoi expliquer bien les la réalité parce que ceux qui n'ont commis même Bamindele, c'est en connaissance des causes. Donc nazolo bango na liberté ni ce peuple congolais, peuple africain wazolandanga ayeba malamu ke combat na biso. Yangwana eza même pas ya président Kabila. Ezali combat ya kozala libre. Il faut peuple congolais andima liberté wana tozala libre envers Mundele et non envers président Kabila parce que président Kabila zo konza bisoté. Mais faut m'oublier. C'est là. Tu le dis beaucoup zonge sika wana. Mais tu sais ko comprendre te. Position ya ngo ya koloba président Kabila zé ko bundela liberté à bato. Bozala qui est belé na ko soutenir position wana. Mais lelo botika non dirait bino moko. Ba prophète atoli ba boyikutu. Et puis c'est kimbangisa nié même prophétie à 80 présidents. Mbutane mononsemi na parlons même pas. Bozala ka bangunze belé balobi ba kata na même prophétie ba susu balobi 15 ans wana et la kamaka na papa diangenda 15 ans de malheur. Mais sika ne sonyanti la bo confirmer du sous le roc lite ya président Kabila yango lite ya libération ya. Mais ce qui a le but nous voulons être souverains. Il y a ça président de la République. Ce qui a le but nous voulons être souverains. Et ça va discours ba comme la bango te mo. Na lobby hein. C'est en connaissance des causes. Moni na lobaka na batu boye. Soko za libanda okochama kelele. Mais ce qui est commis, il y a un programme, il y a un Fonds monétaire international, la Banque mondiale bien établi, parce que le Congo appartient encore à la Belgique. Aussi, on peut intervenir, place. Bien, vous avez la liberté de kala dino botol bakeno ko peuple congolais akono kabila kusala bilanga te sikoso mdele tiki biso to suka wapi matondo mingi oyebi mwana na kati ya libuma mama bota makapona nini mokola santa ki étouffement soka sentir étouffement te mwana ko bota matekende ko tuna minganga il faut mwana yoka kaka ya place oyo ya zali ndisi kwa lukaka liberté donc souffrance euta na nzambe. Faut on dire ma situation souffrance est comme le soleil. Mais na lobby hein. Na koyebisa bino boye. Bokotique donc d'abord boze la facilité mon côté. Changement ya ba président en Afrique aussi longtemps et kumbi changement idéologique té. Changement ya ba président ce qui Afrique est conscience té et ko servir bino na rien parce que Bolimbisi nazolo banabino en toute franchise. Nabosolo nyonso na chema na monoko te. Moi makambo nazolo ba eza secrétaire. Officiellement na le bien officiellement na comédien ou bien to comédien ou bien en tant que président ya bangunza na religion africaine to comédien ou mindele officiellement. Yango pe toza ko expliquer ba yindo officiellement. Toza pe ko expliquer c'est ko officiellement que bande kona biso ba évêque baza ba yindo. Il faut tout sunga peuple congolais peuple africain parce que Congo Afrique ezozela ye. Soki to kufinzala. Menzala mutego pesa oyebi soki Nicolas nozoyoka nonzala te. Mokuluka biloko kolia te. Soko zoyoka nonzala te okuluka biloko kolia te. Pona nini muta malade atambola te parce que nzoto na ya zoka fatigue. Mais muto azoza na courage akoyoka kama kosa fatambola. Donc souffrance et ça normal, il faut ton dire parce que to bunda poto longa na pasi yango. Alors na zongi ne sika oyo bozomonela na zolo bake ba dirigeants africains bazo souffrir parce que bango bakolinga koloba te. Mais kende comment mokonzi okomona programme ezawana il cahier de charges ezozela oyo ya Banque mondiale na Fonds monétaire international. Alors ce qui le balobi likambo ba élection par exemple balobi que l'élection en 2017 eza impossible. Ngana tuni mutuna peuple congolais akosuka ko vivre en 2017 te tolela pasi yango banda même ba 2000 soki mokondeze ba corps ba yokanaki esuka le 19 décembre 2016 ezalaki oyo ekangamaki 5 ans renouvelable une fois mais ba pesi mbula mobimba matondo mingi omoni biloko na bozoloba po boyebite boza place ni soki bozalaki likolo ngomba bomonaka mbeleza malamu
mais nakoyebisa bino bayokanaki 5 ans renouvelables une fois. D'abord, sur le plan spirituel, na bandeli nanu wana bo consultaki te programme spirituel pour boye ba mandat spirituel ya actuel président de la République. Des fois liboso ya wana mbeba liboso bosaka. Ya mibale tango botie mandat pe 5 ans renouvelable une fois ezali non conforme na ba réalité na biso. Wana ya mibale. Ya misato mayimatali organisation ya élection. Po bozo lobela na kati. Mais bozo tala libanda te. Banani bazo déranger pour la élection ezala te na kati ya mboka. Omoni? Parce que ceux qui bandeko baza na pouvoir makambo nyonso ekweyelaka neti bango. Omoni mundele moko auti kosala déclaration na parlement belge. Alobi mebino bozo lobeza kaka président Kabila eza président Kabila. Mais makambo ya ba minere na est na guerre ya est eza bino ba mindele. Bino pe batu boboma museka. Ozomona. Mais awa eza na ba makambo lo ba makasi c'était aboma tata na daira za tata na ete etala bo. Mais siko mundele ndeko na bango mundele mutazo dénoncer yango. Donc bino boyebi te mundele plan na yezalene. Lisumu ya président Kabila tindenge boutolo ba makambo ya ba prophète wa tout ça ba nié prophétie baza sur na maye bazolo ba pe basala kate. Ce qui bazala ki nango sur bakokai ko changer avis te. Ponani. Tant que président Kabila lobi, nous ne sommes pas n'importe quel peuple, nous sommes les descendants de Mfumukimba. Boza sur que l'impérialiste ba sepeli na mutuan. Ti? Bon sepelate? Sikoyo bango baza na plan na bango, o bozo benga plan B. Ce qui bolobi ba élection esalema. Bango bazo tala bien na terrain, na l'ère oyo, majorité présidentielle, bazo kende na ko conscientiser bato, bazo préparer ba élection, bazo préparer peuple. Et c'est bino bomoni opposition zo sala. Yango catholique abandi. Sikoyo, non. Il fallait opposition passer la nini à Kotakuna. Pona ko ebisa bino boye. Peuple congolais, ceux qui batiki biso libre, toza na plus de possibilités ya ko vendre sikamoko. Pe ya ko yokana. Et total à venir ya Afrique na biso le. Mais ceux qui vont diviser pour mieux régner. Divisons pour mieux régner ou bien diviser pour mieux régner. C'est que ça va le diviser pour mieux régner. Et lingi koloba siko ke batu moko ba ko diviser bino. Siko lelo toza diviser. Po banani sikoyo bazwa makasi parce que une fois boza diviser boza sous makasi te. Alors le peuple oyoyo l'élection même ce qui est salé le 1er janvier 2018 même les 2 même les 3 même les 4 na premier programme basala ke zalaki ti avril ngana ko liki aboye en âme et conscience nazolo bana ba peuple congolais ceux qui vont inciter ba politiciens ba vendre sika moko ba yokana ba retracer programme ya mboka oyo et puis to décider biso moko to décider système nini tokotambola na yango Congo ekokende liboso pe ko libérer Afrique mais aussi longtemps tokobanda kozela benjonction et kozala pasi pour congolais abonga po ezana biloko mususu bozolo bana bino wana nakoki koloba kaka boye na pesa ndakisa moko muke exemple ya Chine ndenge mati Mao Tse-tung a imposé esprit à Congo, donc esprit à Salon. Bon, si que le président Kabila, alors le peuple congolais, tous les la passi, bien sûr tous les dans la élection, mais jeunesse union se toque na bilanga. Est-ce que Mindele va utiliser l'opposition pour le bac et batindi bino na travaux forcés? Na l'air on a peuple à kokende ko sala bilanga. Omoni lobi bako brandir kaka to se libérer na maboko ba Rwanda menga zotuna bola kisama parce que l'air tozalaki na colonie belge monsieur Gilles Valenquer azalaki awazaki na aki colon azo coloniser ba Vandenbreck bazalaki awa
bazalaki ebele babata banani bacolon ya bamindele basalaki baizine basociété ya bakafe babilanga bakafe tout ça bazalaki mais kaka na époque coloniale wana soki rwandais oyo tozalaki nde na kati ya époque coloniale akatisi na ngambo ya Congo asombi lopango to atongi ndako to avandi na administration aza libanda ya mboka to aza na kati ya Congo siko baye babotaka na baepoke wana baboti na bacongolais mpona lere wana Rwanda na Burundi eza baeta te eza baprovince ça peut être bozobosana eza baprovince mindele baye kokolonize biso baimpose biso volonté na bango na statut na bango boyebisa ngai statut ya barwandais eza na kati ya mboka boyebisa nga esika école barwandais bazali bazoforme bato mpo batangaki na Rwanda boyebisa nga kote ezali parce que c'est ça la colonisation esika barwandais basali babilanga bazwi bacongolais mpo bakende basala bango bilanga biloko ekendeke na Rwanda te wana bazodistraire bino bozoyeba te yango nomoni chaque fois baprésident africain o te Nyasigwe ya dema aza nani mutu ya nani aza mungwandi o Bokassa aza mungwandi aza muta RDC ono Mobutu aza centrafricain o te président dos Santos aza muta Sao Tomé Principe o te Sassou Nguesso yaza Zaïrois donc congolais ya RDC donc ba président ngo bazala kaka bana mboka te mais ceux qui baza bana mboka te siko buchaka bango donc voilà tolingaki tokumba lumière lelo siko topesa bino teni na bino mituna que le pays va mal parce que l'impérialiste badingi tambola mabe bango mutu bamatisi dollar et soki et continuer parce que souci na bango ezali ba maintenir situation ngo kaka bongo bokomona carburant l'air komata et bakosala nini bakobungisa carburant et ceux qui babungisi carburant transport emati biloko nyonso emati crise ye makasi wana nde ezalaka prétexte peut permettre bango balongola oyo bango baboyi po batia oyo bango balingi donc ce que peuple congolais atiango na mutuke nga na kolinga oyo yanga yango nazwaka exemple ya Congo na biso en face awa peuple congolais na élection congolais en face na élection batiaka président Sassou ye pardon na Lisuba ye mutalekaka na élection lokola bayokanaki na bamindele te bachanger balongoli nani Lisuba bazongisi Sassou peuple congolais alobaki eloko te donc baye bazokanisa ke kolongola nano président Kabila lelo ekokumba changement na vie na bango eza baza kobikusa nga na lobi soki eza mondenge tobeti tokotala lobi mais souci monene ezali parce que il faut peuple à se libérer na vrai sens à libération donc tozonga na bane 60 ti to contrôler sikoyo bane 50 l'époque coloniale totala bakoko na biso babundaka po na indépendance tozo indépendance na maboko ya banani voilà esika problème toza nango tozo indépendance na maboko ya banani siko to mituna tozwa te soki tozwa te toye na les deux possibilités on a utoloba soit to continuer combat wana pour indépendance comme effective pour to koma malamu kokanisa te ke kolia na maboko mundele nde za malamu kolia na maboko mundele nde pasi toza nango. Deuxième alternative, yango na lobi na ba mindele. Nazolo babo bayoka kadingala bazoyokanga batanga document wana malamu. Po bango pe ba préparer à venir na bango. Oyo biso tozonyo komela boye. Eye la pe bana na bango te. Ba ya na voie de négociation tokende. Eza nango simple so tokena ba contentieux ba indemniser biso après ba indemnisation cohabitation biso tozana ba matière première bango bazana ba produit fini industrialisation de part et d'autre bango pe bakozanga loko bakobanda kosala te lokola ba asiatique pe bakozanga te et biso pe tokozanga loko tokosala te rotation na kati ya complémentarité et kokumba kimia na mokili eske ezali mabe soki lelo na ba chinois na ba arabe na ba occidentaux na biso ba africain
tokovivre na koyokana ozangi eloko awawa tosengi yango tosombi yango na poto azangi eloko asombi na Asie azangi eloko asombi na Afrique to tosalani batroc mabe ezali. Il faut kaka bato babomanaka, il faut kaka peuple noir azala peuple ya bisuka dendo mais boye baka bien ka salema na bato eloko ane ko prendre fin. Donc lelo na minute oyo tozosolola biso na bino na mokili ya molimo nde sika guerre ya permutation wana ezali bitumba eza oyo bozomona yiki oyo ba esprit ya sika ezoya na kati ya mokili oyo. Donc bandeko na biso bo bazoloba na bakongolais ke oh non babunde tumba ya kose libere na maboko ya barwandais ke président Kabila za rwandais bazosala erreur na monde spirituel. Mais ezaki kutupe motuna na ngai po bino ko exposer na bino bolobi peuple à se libérer. Awa tozali komona pe ko défiler na ba internet na betando le 7 août même dans semi-paix alobi peuple congolais à se libérer. Bino pe bolobi libération et balani ya rolenge kani libération ya songiatila pe libération ya nemo ndanseni côté libération a pe libération bon vous avez maloba moko mais sona lolenge ni bolingi matondo mingi ba se libérer kana mutu akangio soko za na kasho o se libérer na kasho soko za na prison ko se libérer na prison siko peuple congolais ako se libérer na maboko ya banani parce que pour peuple congolais alia malam à vivre malam mabele na ye a bénéficier na yango il faut se libérer na maboko impérialiste. Voilà kolongola président Kabila ezali libération ti. Oui, na kopesa bino preuve kolongola Mobutu est-ce que ezalaki libération balobi non to se libérer na dictature mobusienne mais bota la sociale la bino hein bota la sociale la bino parce que balobi se libérer ki na maboko ya Mobutu. Mobutu akangaki bino te Mobutu ye pas azalaki diriger azako za injonction di banda mindele bato balongola ki Mobutu ozomona même ndenge balobaka ke Tshisekedi azali père ya démocratie non Tshisekedi a démocratisé te nasi na yebisa bino bongola ba donner lelo ko boya Tshisekedi père ya démocratie mais ekutsukisa lisu mitema ya mutayo kote liberté na kati ya Congo lelo bato baloba sur le plan politique nataba Mobutu nani alobaka na sur le plan politique bazo kosa bino bana mike. Ah bon bazo kosa bino maintenant ba mibange to kotala ka kodofile na beta do pela zeko kosa mena lobi na bino ke bazo kosa ma bolanda histoire na mboka moko na France fezala na sirte soki na bosanite na France esika Mitterrand ayebisaka Mobutu il faut démocratiser na mboka na yo il faut libéraliser. Avant Mitterrand lobana Mobutu azalaki na position na ye oyebi po ani Mobutu asalisaki consultation populaire mais botuna mokolo wa Mpombo sénateur mokolo wa Mpombo aza en vie bo bango tozalaki na cercle Mobutu bokende boza bapanzisa yango te bakulutu bazali botuna bango est-ce que mbuta mutu Tshisekedi menace na ye mutu libéralisaki démocratie ou bien mindele bato balobaki na Mobutu il faut libéraliser. Discours ya Mobutu ya le 24 avril 1990 asalaki yango en fonction ya pression ya mbuta mutu Tshisekedi kimia ezala ikune pa ye azali est-ce que ye patiki kimia wana pesa problème eza pression ya mbuta mutu Tshisekedi ou bien pression ya ba français envers Mobutu alela pona nini parce que bele bayaka bozaka na bipalega kolobaka comprenez mon émotion mais fallait boyeba eloko Mobutu alela ayebaki siko ke kao ebandi lisusu oya 60-65 parce que 60-65 pays souffraki na ba guerre na ba désordre politique et nana koyebisanga il est contraire que tant Mobutu aleli le 24 avril 90 et après période on a kimia et continue si désordre on est 60-65 yango yaki nango lisusu donc mbuta mutu Tshisekedi azali père la démocratie parce que même yango démocratie eza ko se pratiquer awa te en Afrique eza kanango te
po bozolo bakaka démocratie boyebite parce que pona bino démocratie égale kofinga ka bakondi tout ça. La liberté d'expression ne veut pas dire libertinage, linkolo bate bofinga ka bakondi. Mais yaka na makanisi na yo. Yaka na vie na yo. Mais avant de commencer la vraie démocratie en Afrique, il faut se libérer de maboko ya impérialiste. De façon que la revendication ya peuple salani et yokama. Les fonctionnaires les bakoko réclamer augmentation de salaire. Bakoko sa la grève. Ninga la lobby, bakotikalaka jamais kokoma na salaire o ekoki. Parce que le salaire des fonctionnaires est dicté à partir de la Banque mondiale, la Fonds monétaire international, l'augmentation de la parce qu'en Afrique, il n'y a pas de salaire, il n'y a que la rente de survie. Donc, on dit, dossier Zamakasi, dossier Zamoboulou. Situation eza mobulu na kati na mboka parce que l'impérialiste balingi batia mutu na bango alors na pesi bino sikonzela botu na mituna soki bolembi bolobi na kepo na clôturer matondo bandeko balandi wana ezalaki exposé to na bolai ya nesongia nzila to pesaki bango penza ntango po zwi mwa mikolo ba suggestion na bino ezalaki to yamba pe mituna yi to tuni euti mingi epai na bino yango to pesaki ntango. C'est vrai, tu as dit que tu as été cassé dans des engonga. Ndeko na ngai nzola meso kuna soko boko pesa mituna mibale po bandeko ya régime bazeko sala biso moi pression kuna malobombo kabino mituna mibale po toyeba bongo ko citer pour na kosukisa. Ma tondo mingi pona maloba fumo mutuna mozali pona yo. Bino bozali ko lela tango nyoso parler ou tapa ba occidentaux. Bino moka botulu bageno baziatique bazolamka so tango bozolanda parler moto azali okena suka est-ce que moto azolamuka ko recoloniser bozotala on a ki moto na liboso zalaki nango ya mibale tungaki toloba pona toyebite bolobela ki po lokolanda maloba bino bwapuyaki mingi union européenne réunion liboso zalaki wana mais kolandela Union africaine. Union africaine, pardon. Oui, c'est Union africaine. La cité à Union africaine. Union africaine. Oui, c'est quoi la pona? Il y a que ça, il y a opposition, il y a majorité pour la sortie à difficulté de zone à Ratamboka. Et Bobeta qui m'a dit c'était côté Senko, pour la ligne Senko, à côté ici, Tongolo, à côté ici, moi, ma tête à l'île à Ratamboka. Mais, on a l'organisation avec l'Union africaine sur le télé bien, il n'est pas à l'île à 4. Surtout que nous avons appuyé, il y a un mot qui est un CCP, moi qui m'ont dit les équipements dans la 4. Est-ce que nous avons sûr que les gens vont pas le bien parce qu'il y a un intérêt à bangoter pas de politique la bus parce que toujours quand on a intérêt moi on a cessé à pèse ma bakito comme na sabombelo comme mo botan yo pesa mutema ala kisi ya yelongi ya solo solo matondo mingi na koliki ya na mituna nyoso mibale ya yambo likambo ya Asie mais ce qui Asie bitumbe kozala entre Asie na Europe ekosenga soki Europe asengi Afrique pardon nalobi bien soki ayokani na Afrique eko atténuer ce qui veut dire eko diminuer tension ya guerre wana et destruction ya Europe ekozala épargner omoni eza lokolo beti mwana moke epai boye makasi tata na ye azoya bien ndeko moko mususu apasa moko na batata te mais ndeko moko mususu azoleka po akotela mwana wana mais soki yoso misaleli réparation pa ya mwana wana tension kiti soki tata azosenga lobi bon lokola bazobeta mwana oyo yo kende obetela ngai mutu wana oyo azobeta mwana wana mais siko tango yo ozoya po nobeta okuti azosenga pardon lobi te bolimbisi vraiment na mabe na salaki mutu wana ko continuer ko beta ou bien ye pa ko zonga na ne pa tata pa lo bakya mena na kutie asengi pardon lokola mwana vimbaki amemi ekutu na dispensaire et alobi ke akofuta na mwa misolo pona mwana azwa traitement omoni te ke motema ya tate ko kitana yango alobi bomba makasi na voilà sika to lingi to koma yango wana mais ceux qui bango ba moni ke ba ko continuer ko beta mwana wana alors nature oyo ezali sans limite oyo eza supérieure ya nyonso
nde ekobeta. Alors ntango bolobi na makambo ya Union africaine mindele bazalaki na kati, mais mindele oyo bazalaki na kati na banzi bazalaki mpe d'accord ke baélection eleka ti na avril 2018. mais ndenge tolobi eza problème ya basentiment mpe ya bato, parce que ntango bango bazongaki bango bazalaki te nini na nini balobaki nini na nini bakanisaki po seniko abimaki avant, mais po tozomona kaka ba 4 ou bien 5 ou bien 6 prêtres donc bo babimaki, mais seniko eza composé na bango kaka wana te, bango mpe bazwaki mitindo quelque part mpona babima. Ozomona po sikoyo balongola makambo na cité ya Union africaine bamemango na centre interdiocésain, donc mitindo eutaki ba quelque part, sikoyo ba quelque part wana yango tozolobelake te po mokili eza koévolue nango. Omoni bolimisi eza na bizaleli mosu omoni bato basalaka na bango kaka mbongwana na mokili eyaka spontanément te, eyaka progressivement. Mundele ntango avandi awa omoni mpo boza na bilenge bozwi chance te, mais bandeko na bino baa na poto bino nde bozosala journalisme bobenga bandeko na bino bo baza na poto bo mpe bazosala journalisme kuna baluka mikolo ya bamindele mibange ya bamindele oyo baza na poto bo bavanda na Afrique bomeka batuna bango est-ce que bino mpe lere bozalaka na Afrique bozalaka mpe na idée un jour ke boko Afrique kokozwa mpe indépendance mpe bakoki kosenga indépendance eke bokoki mpe bobima bozonga mpe boye kovanda na poto bayebisa bino. Omoni bitando mike ezalaka ngonga moke, mais fo bosala makasi mpo boyeba histoire. Baindépendance ezalaki piégé bandeko na biso ya église kimbangiste soki bachange position parce que baza constante na kolobela bango bongo, parce que soki bango balobaki lobi ke président Kabila azali 4e président lelo sikoyo bakochange mpo nani seke balobaki eloko bango bayebaki te. Soki président Kabila biso tolobi azali 4e président parce que nakoki kosenga na bino boyeke biso ntango toza kolobela prophétie ya Mfumuki Mbangu mpona 3e président kowumela te wana toza na Muze Kabila. Ozomona sikoyo mokolo babomaki Muze Kabila mpo awumeli te asali 3 ans, sikoyo ngai Mfumukusu kiambunza na mpanda nango nakoloba nini na muto aye après Muze Kabila azo continuer kozala 3e ou bien 4e, parce que 3e akowumela te pe akufi babomi e biso tozotanga prophétie nakobanda ndeko Ndombele boza na elema wana soki bokoki kotiela yango bateri bandeko nalobi bien que attention 3e président oyo prophétie ezoloba kowumela te awumeli te babomi siko oyo aya kozala 4e, mais 4e nakobanza yango nomoni eloko nini basali po meme bato bayoka ngai te bakoma kosalela nga bakampagne ke naliaka mbongo donc tolingi kutu tobakisa baze kotakise bino mpe boze radicaliste à part ya kozala na ino kolabo raison pour laquelle mpe bangunza mosusu mpe bakimi bolingi kondima Mfumuki Mbangu kasi bondimaka bapapa diangenda te bolingi kondima batata ntwalani te koklase bango na molongo ya balongo yango bato baze kokima bino. mais nalobi soki bozoloba radical ngai nakolikia mutu na mutu bandimaka ye na mosala na ye oyo asalaki tokoki kozala bafanatique aveugle te bato ya ENAF bandimaka te ke bapapa diangenda baza bana ya Mfumuki Mbangu, me ngai Mfumukusu nandimaka ke baza bana ya Mfumuki Mbangu, me mission ya Mfumuki Mbangu siko place esika ezali soki bazalaki kokontinue yango Mfumuki Mbangu abundaki mpo mutu mwindo azala libre. Sikoyo église kimbangiste catholique ye wana catholique apuyaka pouvoir colonial pour avant de sa colonisation. Logique normale l'église kimbangiste il faut sikoyo appuyer pouvoir national pour na kovandi sa nationalisme
azo salango te donc aza libanda ya combat. Voilà sikoyo nzoka soki bandeko ya église kimbangiste basololaki na bandeko ya église catholique balobanaki ndenge biso tozolobela lelo te bino faut changer position parce que tala toza na période ya colonisation te tokomi na période ya indépendance et pas itozokende même néocolonialisme yango ekosila mais pour même bamindele bazala malamu bazala épargner il faut voir des négociations oyebi même na kozongisa bino musika na histoire ya Bible boyebi soki tangu Moïse akendeki kosenga epai ya Pharaon ke libérer peuple israélite bakende na bango soki bandimaki bakende na bango est-ce que histoire ya kodinda na mai mbelezali te ozomona mais lokola bango bamona ike te voilà siko ba histoire ya koloba ke non tala ndenge kendeki kosukela donc bandeko na biso ya église kimbangiste bakokaki te ko changer position mais ceux qui va changer position donc ils ont koloba bitumba ngo ayebi yango te ya 1921 parce que fumukimbangu bakangaye na complicité ba catholique mais pour une église kimbangiste azo dénoncer yango te il faut dénoncer yango mais ngai na yebi pona nini ba catholique bazwaki bana ya fumukimbangu bake kotangisa bango na colonie scolaire na boma parce que bayebeke bazali bana nae voilà tatantualani est-ce que tatantualani bantualaniste bandima ke mfumukimbangu aza mobikisi ya biso bayindu ti siko wapi bitumba na bango voilà omoni koyako tangu tozoloba tolingi précision peuple alamuka peuple ayeba bosolo po bosolo nde kobikisa ye tokozala bafanatika te nga soko lobi na nga parce ne balabakana kolabo aliaka mbongo tala azo changer ba mituka azo changer ba jeep wane za manifestation peut perdre mais na lobi manifestation ya Mbuta Lumumba le 17 janvier na nini na esplanade ya Fikine na nini na pardon échangeur na Limete na le 4 janvier na Imka yango bobengi siko manifestation ya PPRD est-ce que le 4 janvier ça ya PPRD le 17 janvier ça ya PPRD ou bien c'est Congo majorité mutu sur la vraiment na événement mais na lobby siko opposition ceux qui opposition peso bunda pona mboka ngana ko banza moni eza na biloko mususu antozo loba wake pasi ya ba congolais po bolingi même pas kokota na histoire ya mabeza nini ata soki na bandela nano soki mboka ezozika to bazobotola biso lopango tokowela ngana tokozala na guerre ya bandaku ou bien photo sangana to libérer nano lopango na biso bongo sima tokoya kowela bandaku soki balingi bawela bibonga ba préférer nano liboso mboka ezala libéré fête ya 4 janvier eza ya majorité te eza ya opposition te ezali fête nationale mokolo ba congolais bakanisaka makila esopana pona indépendance ezali mokolo oyo mutu nyonso toute tendance confondue fois à la reconnaissance na yango parce que grâce à 4 janvier grâce à Mfumukimbangu lelo ko simba $100 okoko simba $1000 okoki kozala na ndaku même place auto vandi boy grâce à 4 janvier wana ozomona le 17 janvier ezali mokolo oyo ba bomaki indépendance ya Congo donc mutu nyonso oyo aza ministre ex-ministre oza politicien lelo telemi na balabala ozoloba liberté ya politique wana il faut yebaka bien keza na batu moko même babunda pona yo lelo za liberté wana parce que bao basalaki en époque coloniale bobo sanate nini le kaka donc ce qui lelo bozali na liberté il faut quelque part bo reconnaître bandeko wana que il faut to bunda makasi pona néocolonialisme donc batu basalaka bongo po balingi te batu bayoka message yo ndenge boyoka kawana te asalaka boy azongisaka boy mengai na kobongola maloba te souci ezali peuple congolais peuple africain akota na bonzambe na botata mokeli po lobi na ye ezala malamu ezali inconcevable ovandi na mabele ezali plus riche bongo yo zala pauvre tekondima mate
nzambe akopesa mayele ya kosalela biloko wana. Alors na profite mpo na kobenga bandeko na biso ya poto po bino bandeko ya poto bozobanga kozonga bolobi bokoya kobandela wapi epa na bino place ya kobandela eza ebele po eza epa na bino na to dollar combien ata batiango bien ntango dollar ekomaka na 5 millions tokuta kosolola na bino mokolo wana te bandeko mosusu balobi 2 dollars égale 1 zaïre tozalaki kaka soki 1 zaïre tozalaki kaka ntango na démontraki bino 1 zaïre égale 2 dollars te nalakisaki bino d'abord ke dollar ezalaki nango kaka likolo soki ozongiseli bandeko extrait wana mpona lelo ezala nanu mwa nini te mais ti ekomaki na 5 millions est ce que bacongolais bazaïro lero wana basilaka toza kaka ata lelo soki balingi mindele batia dollar ata lelo bamatisa yango ekoma ata na 500 000 francs congolais batia yango ata na 1 million de francs congolais ngai nayebisi yo ke oyo akela bayindo akotika bango te bakufa akotika bango te basala soki nini basila à travers babi pone songiantila zena misolo yango azali kosouhaite ata dollar ekokoma 500 000 petit peuple wana fonctionnaire oyo akozwaka 40 dollars na to ya 94 wana sor na ye kozala matondo mingi lelo nanu sor na ye eza nani omoni lelo bato bozoloba o te ndenge outolobana non fumukusu parce que ye aza na mbongo ngai naza na mbongo ngai nazweli yango wapi me naza parmi bamalheureux boyebi te boyebi mbongo te mpe boyebiki moto ya mbongo te bokotanga mfumukusu bayer de fond mais soki naza nango nga soki naza na mbongo kutu lelo naza na mbongo te ndenge nazobunda boye na bapasi boye etelo nengo mafuta bana bafutaka 2000 francs 8000 francs par mois bakokaka na bango mpe kofuta yango te tozobundaka ndenge wana bana bazotanga soko bozoloba ngai naza na mbongo ngai na mbongo te nazolobela pasi oyo bato bazoyoka oyebi nsiku mpo bomaîtrise nsiku te mpo bomaîtrise nsiku te soki bomaîtrise nsiku bokocomprendre ke lelo toloba ta balongoli mbongo totya nanu kaka bongo balongoli mbongo botuna ngai bato bakovivre ndenge nini ngai nalobi bato bakovivre yango nde motuna bato bandeko balandi bamituni deja bolongoli mpena mbongo eza nango te elongwe nango tolamuki na ntongo me ngai nayebisi bino ke soki kaka bosali kaka ke bolongoli mbongo une année ya kolongola mbongo bokomona changement parce que eloko nini ekoya omoni ntango balongoli nano mbongo sikoyo tokomi na troc sikoyo fo ozala na eloko oyo kopesa na moninga alors ekotindo na mosala ekotindo mbala moo na mosala oyebi mpo na nini badebriyard balibangiste oyo babetaka libanga bamonanaka na 10 francs bana bapauvre nde bamataka te soki olongoli distraction komata kaka donc omoni bato bazokanisa soki totya kaka ndenge ekomi lelo na 160 ndenge ekomi na 160 nga na tuni bino bakongole basili te mais avant ekoma meme na 90 boyebi ke euta na 22 boyebi ke eutaki na 120 ozomona 100 francs ezalaki 100 dollars 120 francs l'air babimisaki bafranc 100 francs oyo bozomona ya nzoku wana ezalaki soki oza nango obakisi 20 francs nde esali yo 100 dollars mais lelo ekomi ba 1000 tokomi ti na 100 dollars 160 000 francs congolais mais tozovivre kaka tovivaka na grâce ya tata mokele donc ningi nalobela bino ke yango wana bato ebele bazokanisa pasi ekodiminue c'est au contraire ngai nazoyebisa bino en fonction ya koyeba nsiku pasi ekobakisama parce que soki pasi ediminue raisonnement na bino ekokita il faut pasi ebakisama baye na poto baza na poto bazosouffrir po bakima poto bazonga donc pasi ekobakisama kaka mpe mpo na bango il faut bazonga awa na afrique donc pasi ekobakisama kaka po ezonga lelo ngai mfumukusu boyebi pasi na nga te nga mpe nazonyokama makasi
makasi naliaka na pasi na vivaka na pasi makambo nyonso pasi. Est-ce que boyebi ke na Afrique eza ba travailleur bato bafutaka ba chômeur? Voilà. Siko nga ozoyebisa nga naza na mbongo nazwilaka mponga mpe nazonyokama naza na kati ya babola moto naliaka matembele aliment de base oyo koyebisa ngai sikoyo ngai naza na mbongo. Matondo bandeko balandi tobendi mpenza suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo etandeze ngonga ntango nyonso tozekolela soko ezali baémission ye kolobelaka impuissance sexuelle yango nde baémission ye kozwaka ntango 2 heures 3 heures mpo ya kodétruire mers makambo ya boyantina kala te bobandi kala te fo kosukisa mpo ndenge kaka mokili yango ya lelo bonti valeur nde ezali kozwa bongo esika nesongi nzila mpenza tokomi na suka kasi tokokabwana boye te mwa liloba moko na bilenge ya Congo oyo bazali kokota deja na engrenage ya Senko kokanisa se prendre en charge ezali kobuka kosala mobulu na bilenge ya Congo lelo bazali kokota deja na engrenage ya kozila mokolo ya le 7 août déclaré par Nemwanda Nsemi mpo bazikisa batumba lokola elaka na bango elakaka rataka bolimbisi le 19 décembre baluki ko récupérer yango le 7 août na mwa minute moko to mibale mabele za mabele ya bakoko nzambe azali nzambe ya bakoko soki catholique tango ayaki na mabele na biso akumbela biso bolamu akumbela biso bisengo akumbela biso kimia akolonga na makambo nyonso azosala mais soki ayaka kobebisa pasi tozoyoka bango mpe baza na kati oyo bayindo bazonyokobela likambo te tolala tolamuka tokotala loba mabele ya kodefa mpe toza bangungi bitse kontsembokila peuple congolais jeunesse congolaise nazoyebisa bino bokota makambo wana te soki balobi na bino debout congolais elingi loba bakotisi bino na hymne national alors bon continuer debout congolais unis par le sort unis dans l'effort pour l'indépendance dressons nos fronts longtemps courbés alors prenons plus bel élan par le labeur nous bâtirons un pays plus beau qu'avant donc telema mwana Congo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona bonsomi tokamata lolenge ya malamu ya kimia tokotonga mboka kitoko koleka oyo ya kala elingi koloba jeunesse ya opposition na ya majorité soki balobi na bino debout botelema bokanisa sikoyo ke wi biso ba jeune tosangani na pasi po tozonyokama sikoyo tosangana pona bokasi e soki tosangisi bokasi wana totombola elongi sikoyo nani agumbaka biso elongi mundele totombola sikoyo elongi mpona bonsomi alors tokoselibere na maboko ya nani ya mundele nde bongo soki tozwi ela ya malonga na musala nde tokotonga mboka ya kitoko me ya distraction te parce que koleka na balabala kobuka ozobuka mboka na yo ozobuka biloko na yo ya ndeko na yo oza komizongisa nsima parce que soki ndeko na yo azongi nsima eza yo moto ozongi nsima oyo ezali ezala me nga napesi bino nzela tokende na voie ya contentieux na voie ya koyokana bapoliticien toute tendance confondu bavanda esika moko bango mpe balongola distraction oyo ya bango oyo bazomemela jeunesse basangana mpo baloba na mundele tolingi biso mpe tozala na liberté tokoka kovanda esika moko parce que eloko esalaka mpasi na bamboka na biso ezali nini bato mosusu bazosepela bandeko na bango bakota na pouvoir mpo bapesaka bango mwa mike mike nde ozobeta maboko vie na biso azokoma ministre vie na biso mais oyo akokabele kobongiso te oyo bakokabele kobongiso te mbisi ya kokabele esilisaka kwanga te ifo botia expression wana na mutu ifo tozala na jeunesse moko makasi jeunesse ya bomengo
jeunesse ya bomengo alors jeunesse moko responsable yango na mindele nga nasepelaki na likanisi moko mindele bazwi na G20 mais nakosepelaki ezala te aide que nous allons aider l'Afrique pour mouvement migratoire est diminué, mais nous allons soutenir le développement en Afrique parce que nous avons une dette à l'Afrique. Donc, il va foutre pour l'Afrique et son développement et que ça la bango. Donc, jeunesse, l'on a une distraction, surtout politicienne, parce que il faut ozonga na histoire. Zonga na histoire pour nous yeba place to komi lelo sinon te okobuka ndengo buka ki na 91 sali ezate lobiko ezate okobima na balabala ndenge babimaka le 16 février bakufa ba indemniser bango te bokobima ndenge babimaki soki ba le 9 septembre bakufi indemnisation ezalaka kaka te donc perte sur perte baza ko utiliser bino pour rien donc boboya parce que bozali cher na ba famille na bino baboti na bino baza na posa na bino biso baboti to na posa na bino bilenge to na posa na bino bana na biso bozala makasi bozala batu ya misolo vraiment po ete bosala Afrique ya makasi yango na boya to sololaka na bino to lakisa bino Afrique esike uti esike komi pepa ezokende to lakisa bino pe mokile pa euti esika ekomi nesika ezokende mosusu abalaba mfumukusu bozobanga liwa te liwa Nzambe mutasala contact spirituel bongo bino boyebi bon tata mokeli kolo mokili mai oseye tondaka te parce que bamai nyonso oyo kaka ya kala yango wana ezongaka mokili mpe kotonda bato te mpo baoyo kaka bakenda bango wana kaka bazongaka alors konyokola ndeko na yo koboma peuple moko mpo ozokanisaka yo kotika l'éternel nzoko ozoprépare mpe destruction na yo moko alors eza erreur monene cohabitation complémentarité ndeze eloko yaki malamu mindele ezape leson wana lokola mpe badirigeant africain bose positionner 2017 centenaire 2021 centenaire alors centenaire topesa honneur na pasi ya mfumuki mbangu makila ya 4 janvier makila ya bayaki mpavita baya vitankanga banengwa nzinga banengwa mafuta makila ya bakoko na biso ezwa esika bandeko ya église kimbangiste bo changer direction na bino bandeko nyonso bana posa ko détruire Congo bo changer emoneli na bino parce que bakoko oyo bakufa pona indépendance bakoko oyo banyokola bango pona bonsomi ya bayindo bazali contre bato nyonso oyo balingi badétruire Afrique pour l'intérêt ya bamindele matondo mingi na maloba yende penza tobendi suka ya manaka so bakoko ye bakufela mabele ye baze contre makita yonso ya mabeze kosalema po ya kodétruire mboka na biso soko bolandaki biso na lolenge longo bani bozongisi matondo na tata Rosalie pyramide ponenité tata Futula Mayunga nde bazalaki na sima bilili nde kongala nzumbu 9 kuna na eteni ya régie finale kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na poso zeko ya pona manaka isusu matondo zinkulu zeto bamona pasi zingi bakwa muswa kwa mundele bandombe kumakia totomieto zinkulu zeto bamona pasi zingi bakwa muswa kwa mundele bandombe kumakia totomieto Yampila pasi yo kwa kutia tiyo teta bonso kandi dokisa mumangundu zengwa tingu debika musinga timula buluzika bamoyo Yampila pasi yo kwa kutia tiyo teta bonso kandi dokisa mumangundu zengwa tingu debika musinga timula buluzika
Wangeye Mundele. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Mutandu kya betu ngongweno. Wangeye Mundele. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Mutandu kya betu ngongweno. Zinkulu zeto. Bamona pasi zingi zingi. Bakwa muswa kwa mundele. Bandombe kumakia toto mieto. Zinkulu zeto. Bamona pasi zingi zingi. Bakwa muswa kwa mundele. Bandombe kumakia toto mieto. Kiampila pasi. Yo kwa kutia Tio. teta boso kandi. Gondi. Dokisa mumangundu Mundu. zengwa timbu. Zingu. Yembika musinga Zingo. timula bulu zikaba moyo. Kiampila pasi. Yo kwa kutia Tio. teta boso kandi. Gondi. Dokisa mumangundu Mundu. zengwa timbu. Zingu. Yembika musinga Zingo. timula bulu zikaba moyo. Wangeye Mundele. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Mutandu kya betu ngongweno. Wangeye Mundele. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Mutandu kya betu ngongweno. Wangeye Mundele. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Mutandu kya betu ngongweno. Wangeye Mundele. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Mutandu kya betu ngongweno. Wangeye Mundele. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Kija kabisidi pasi kanandombe kavuvama. Mutandu kya betu ngongweno. Déclaration commune ya Bangunza. Biso Bangunza ya mfumuki mbangu na kati ya religion africaine. Kolandela bizaleli ya Église catholique na nzela ya Saint-Co tolobi boye. Utomboka na biso ezwi bonsomi. Tozokende na 57 ans. Église catholique emipesa ndingisa ya kokamba bayi politique na makanisi pe mateya maye mautaka na Vatican. Nde na bongo maso matambolaka malamu te na bokambemi bwa mboka. Miso na biso yonso ezali komona lolenge Église catholique ebundisaka bakambi ya mboka. Banda eleko ya premier ministre Mbuta Lumumba bayinisaka ye epai ya peuple lokola basalelaka ye campagne ete azalaki communiste pe Satan. Likambo na bango na bakomuniste ezali wapi? Babundisa Maréchal Mobutu na politique na ye ya recours à l'authenticité na eleko ya réconciliation nationale na conférence nationale souveraine. Alors, boyebi ke Banque mondiale pe Fonds monétaire international bato ba déstabilisaka monnaie na biso. Conclusion ya conférence nationale ezali wapi? Depuis Mzee Kabila akotaka Église catholique esunga ye ata mokolo moko te. Kaka bundisa ye na ba déclaration na bango ya mabe. Pe lelo na eleko ya président Kabila Kabange
église catholique bazalaka kaka opposant ya makanisi ya malamu na kotiaka mobulu na kati na mboka yango conférence nationale souveraine kino lelo oyo na dialogue Senko asunga RDC atambala moko te. Est-ce que rassemblement ezali IDPS yango moko kaka to regroupement ya ba parti politique? Est-ce que premier ministre Bruno Tshibala azalaki exclu na IDPS avant to après le 19 décembre 2016 na mabongisi ya accord ya le 31 décembre 2016 azalaki to azalaki te? Ndenge azalaki totuni motuna, est-ce que azalaki na ngambo ya opposition oyo bazalaki na Union africaine to azalaki na opposition ya rassemblement elongo na IDPS ya limité? Senko basilaki mayele ya bosangisi bayi politique yango babwakaki éponge bazongisi kiloto charge epai ya mokonzi ya mboka po ete anome premier ministre pe batala likambo ya président ya Sensa kouta na opposition non signataire ya bakor ya Union africaine rassemblement pe mokonzi ya mboka akokisi lolenge basengaki. Lelo bazwi lisusu ndingisa epai ya nani po balobela likambo ya premier ministre? Est-ce que Senko bakoki kotalisa biso lelo plan B la bango ezalaki penza nini? Est-ce que Senko ekomi parti politique na ngambo ya opposition? Pona nini balukaka tango iso makila ya bana mboka etanga? Na eleko oyo biso bangunza ya mfumu Kimbangu na mabele ya bakoko toboyi yango. Po ete RDC eza eta laïque. Tozongisi bino na mokanda ya Biblia oyo botangaka na lisolo ya Salomo na basi mibale oyo bawelaki mwana. Boyeba ete mama kolo mwana aboyaki bakboma mwana na ye. Kasi mwasi oyo ya moyibi lokola azalaki kolo mwana te asepelaki bakata mwana. Ndenge moko na bino lelo lokola population ezalaka ya bino te bino bozalaka baye ya Vatican nde bolingi makila ya bana mboka etanga. Kasi biso bankolo bato bangunza ya mfumu Kimbangu na kati ya religion africaine na kobundela bonsomi ya mboka pe mabele na biso toboyi makila ya bana mboka etanga lisusu. Nde na bongo tosengi na bino bayi mboka bolamuka botelema pe bofungola miso na bino bakosa bino lisusu te po ete maeseniko na bato mosusu ya limete bazali kosala bazali koluka bolamu na bino te pe bobosana te ete mondele asalelaka mingi na ngambo ya opposition. Sima ya le 19 na le 20 décembre 2016 nde emonanaki ete ba revendication nyonso bango basalaka ezalaka pona bolamu na bino te kasi pona kowela bibonga na bango. Nde na bongo bobima na balabala te bozela kaka tokende na ba élection bazali pe na mbongo ya koya kobongisa mboka oyo te. Na yango toyebisi bino bana na biso bozala tranquille boyokima oyo etangami ezali solo mbeba na biso ezowuta na bakatolike na yango bobima na balabala te botia desordre tozila tolanda kimia yekoya kaka nde yango wana bana bozala tranquille botika desordre oyo toyebisi bino botosa yango bolanda mpe yango. Tolobi boye Congo ekomi neti mutu nyonso akomi mokonzi banda basango babandaka kala na bakompani na bango oyo basalaki na bamindele ti lelo eza kokontinue me banda lelo abu ya
Nabata